Shalom, shalom, shalom. Kolala, kolamuka eza activité. Quand on est sur Sogi, tolamuki na tongo, topé sa ensemble, merci. Parce que les alabato, bazaki na ba projet pour balamuka, balamukite. Misusu bana boloko, misusu bana refoulé. Et tant que la Moukana Tongo, faut que ça El Shaddai, merci, le Dieu de toute force, le Dieu de toute puissance, Pesakai merci. Oyo akom saka combat na yo, combat na ye. C'est lui qui fait de nos combats son combat. El Shaddai avec Alain Moloto. Tout ça déjà na katia petit déjeuner. El Shaddai Azali Dieu tout-puissant, Azali roi compatissant. Lui que la terre préfère et tout l'univers le loue comme Seigneur et Sauveur. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Je lui dois ma délivrance, Yenda délivraka. Yende a protégé Rabiso na boutou l'air tola la katola moki. Tozo kwa na ye po azanza me malam liboso face na ye esengeli to fukama to yembela to netola ye otala tongo alelo ala musibiso na kimia to pesi merci soko lamuki komela ye nzembo ya bolingo soko lamuki na tongo kumisa ye po azali tendre père. Soko lamuki na tongo omikali kozo na bomoi banda koyembela nzambe banda kokumisa ye po azanza be malam. Il a mis fin au règne de mes souffrances et à nos errances. Bien aimé, lelo zana mbeto zolala lelo lamuki na chambre monene obosani place nzamba lokoti yo. Surtout bao bauta ba village natal. Unga oza la pêcheur, unga oza la chasseur, unga oza la mokati mbila, unga oza la mutasala kamanyoko. Nzamba longoli yo, lelo komi européen, lelo komi américain, lelo komi moto na poto. Nzamba tie fin na errance na yo. Nzamba longoli yo na village natal. Tala parcours na yo lelo. Lelo boti bana bazo ba français, bana bazo ba anglais, bana bazo ba espagnol, bazo ba allemand, bazo ba italien. Bosani trajectoire nzamba memio, nzamba tie fin na errance na yo. Awa nazo mona ser mora benga lelo na Maroc abing moto nzambe ponde la pona ngai. Na tele ngani na nyokwa mi passe za na Maroc. Nzamba bimsanga na mboko. Natangi kombo na yo to lisolono na kochola te mais loboko na nzambe et visiter yo sœur obengaki ngai. Nayebi ke na Maroc bato bazo souffrir. Na kenda Casablanca na mona bato ne bazo souffrir. Na sala voyage à Maroc plus de 3 fois. Na mona nde bato bazo souffrir. Izana bato bazo souffrir na Tunisie, bato bazo souffrir na Mauritanie, bato bazo souffrir na Cameroun, bato baza na Nigeria, bato baza na Turquie. Le bon on a nzambe et visiter bango a arrêter errance na bino nzambe na mawa nzambe a visiter moko na moko. Bien aimé soko la muki na tongo kumisaka nzambe yembela ye komela ye chant d'amour na motema na yo. Mutu na mutu ayebi parcours a vie na ye. Mutu na mutu ayebi côté a oti, ayebi côté nzamba lokota ye. Ayebi makambo nini nzamba sali na vie na ye. Il faut kolinga nzambe. Il faut ko adorer nzambe. Il faut ko tombola kombo na lokumu. Surtout bato alongola bino na village. Obotama na village bakata motolono na gilette. Mais le lot européen. Au botamaki na village, aux angina liputa, aux angina pantalon. Le lot comme ko lala ozo la mukoza na voiture.
Vous avez un placard, vous avez un sapin, vous avez un parfum. Bien-aimé, Koumissa Nzambe. Netolaye. Koumissa, c'est de lui que nos vies dépendent. C'est lui qui nous a bénis. T'as la tragédie, bah régie bon yozoa, mais le loma vanda. Adoraka El Shaddai, le Dieu de toute force, le Dieu qui fait de nos problèmes son problème. Nzambe wa tie fin na souffrance na yo, na errance na yo. O changer mibali combien avant comme na mobali yo. O changer bandako combien avant zo ndako. O lala na ba salon na Kinshasa. O lala ndako moko na ba soso na ba taba na village, même na Kinshasa. Mais lelo okomi na ndako ya yo moko. Okumisa Nzambe te. Kanisa sikali Nzambe azuyo. Soki Nzambe atika yo na village mais lelo ya mokati mbila. Baninga bokola na bango bakati mbila. Baninga bokola na bango baza ba mubwishi. Baninga bokola na bango baba batu bazanga tina. Mais yo lelo za mutu. Okoma komata na avion, okoma otambola na voiture. Ozana bana mindele, ozana bana babotami baza bato apoto. Koumissa Nzambe. Adoré. Poisa Nzambe malamu. Oh nkolo na pesi merci. Na netolo na sanzolo. Na famille bobotama combien mingi bakufi yo tikali. Ngamoko nazo bisabino. Nazali mwana ya mobali be moko na libuma mama na ngai. Mama boti biso mibale. Leki na nga mobali akufa na 2010. Namona esika bakunda ete pona koke Congo te tant que combattant. Même leki mwana na nga lera yelaki nga ba vidéo mwana nga mbali akendeki. Ba vidéo balela leki na nga tinde bakunda nazwa ka courage kotala ngote. Nzambe asali nga grâce c'est nga nazaki meilleur que ye. Personnel Melvis place azali. Yo pe kozala na vie na yo. Bande konono so bakufa yo tikala le sel. Soki Nzambe atikaki en vie, faut la reconnaissance na ye. Okoza robotama na mama ndoki papa ndoki asinsa batu nyonso me yo bakoka kolia yo te. Parce que Nzambe Shaddai abatela yo. Bien aimé, toyeba kopesa Nzambe merci. Toyeba konetola Nzambe. Toyeba kokanisa kote Nzambe azwa biso. Toyeba kokanisa touti wapi. Parce que tozali na El Shaddai, Adonai, Nzambe malamu, Nzambe mobate, Nzambe motongo. Et surtout ceux qui papa no na mama no bazana bomo. Koumissa Nzambe. Netolaye. Batu boni lelo. Bana mbongo. Mais bana papa te bana mama te. Batu boni lelo. Bazana nyonso. Mais lokola bazanga papa na mama bana semote. Ceux qui papa na yo na mama bazana bomo et kozui chance olongoli bango na Afrique omemi bango awa et que ozo vivre na bango. Bien aimé, profitez maman wana papa wana azala à l'aise akufa nesengo. Jacob akufi na maboko ya Joseph nesengo parce que Joseph l'air a commis paf na faneya abengisi famille na ye abengisi Jacob et puis Jacob avant kufa a bénissaki bana Joseph. Linga ozwa lipamboli ya suke pa baboti. Bato ebele lelo bana grâce. Maman abokola yo, papa abokola yo, akomi koko na maboko na yo, yo komi suko bokola ye. Olo profiter na grâce wana, mingi bakomo nyokola baboti na bango, mingi babwakisi baboti, mingi basundoli baboti. Comment papa na bino aye bobengise na poto ayao. Ba msusu bosengi ba mbongo likola papa ole, mais papa komi charge. Bozui papa na bino, boko tike pa mwana mwasi. Normalement papa faut vendre pas mwana mobali. Au papa wana mwana mobali faut la tse pampers. Papa wana mwana mobali faut aider na kosokola ye. Papa wana mwana mobali faut aider na okena toilette. Ndenge moko soki mama na bino aza envie et que bino bobengise na poto boko tike jamais que vous vendez pas ndeko na bino mobali. Ako ke kuna une semaine, ako ke kuna 2 jours 3 jours mais faut vendre et pas bana na basi ba vendre. Mais lelo oyo ezo kamwisa biso bana basi bakomi kosundola ba mama. Maman abota ye, mama na yo
c'est le maman ba changer maman te ba changer papa te maman leki akotikala kozala jamais maman na yo maman aboti yo maman kulutu tata mwasi akotika kozala jamais papa no papa leki papa kulutu baza ba papa no mais baza ba papa na oti comment boko ozwa chance a monene lokola kozala maman no na papa na yo ozoka tiango kaka boye combien de bato ba mema ba parents ba sundoli ba parents ba papa na bazokufa na pasi bazokufa na mawa bien aimé soko bengisaki mama no na papa no awa soko moni ozokoka bango te organise toi somba biloko nyonso tia mama na avion na Kinshasa bato ata pasi bato ata bozangi baza nano na bolingo bakoki koyede mama wana na kimia te ya kokufa bakoki koyede papa wana na kimia te ya kokufa me yo kozwa papa to mama oya mokolo omemi ye awa po nyokola ye omemi ye awa po abandone ye bien aimé yebaki mama wana soka kufi na mawa soka kufi na kanda vie na yo tina 4e génération ebebi lelo babengi nga na Manchester nasali mateo po na nini babengi nga na Manchester mama moko aza awa aza na 80 ans mwana na ye ya mwasi ya suka mwana na ya suka na Manchester moto abanduni asundoli mama na bango mama aza na ndako mama aza na nyonso mama 80 ans mama na komolala parfois porte eza kofungwama moto akoyede aza te ti mwana na ya mobali auti France azwa kosokola mama na bango awa na basere mosusu oyo bakola balabala moko oyo bazali ande bazokende koasiste mama wana ya wana le babeteli nga lisolo nga likambo eleki nakotika yango boye te nabeta mbela po bato baza na bamama bato baza na bapapa awa na poto bakeba e bato ya Birmingham bauti obenga nga awa nakolobela yango na breaking news ya 13h parce que lelo jeudi boyebi bien ke nakendaka cours na Liverpool et puis nga asala bémission na nga boza live toza 5h bozomona eza live et à partir à 13h 14h bolanda breaking news balobi frère moko kombo Claude église à combat spirituel et outi kolia ye na Birmingham balobi papa bakoli oyo azalaki ancien aza ndoki aliaka bato akende meme na Canada babengani ye avanda na Nottingham alors nazosenga na bana Birmingham botelemela église à combat frère Claude famille mobimba eza na Afrique bameka kokunda ye te soki famille moko akomi awa te communauté ya Birmingham botelemela likambo oyo ndeko Claude oyo église à combat bale bameka kozwa autorité ya kokunde te soki membre moko ya famille na ya ye te et puis tokolandela likambo tokobenga BTV kuna et puis bino bamisusu botikali na combat spirituel bomoni ke église mobimba bakambi baza bandoki na bandoki bozo continuer kosambela kuna pona nini bakoyebisa bino combien de fois ke na Congo église eza te église de réveil nde yango biso bacombattant tobandi donc wana ezalaki dossier ya Birmingham nakolobela yango de long en large na breaking news to na kosala spécial reportage na obenga bata Birmingham bien aimé papa na mama bazali bénédiction toujours notanga Bible ezoba nini Ephésiens 6 1 à 2 ezoloba enfants obéissez à vos parents selon le Seigneur car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Soko lingo zala heureux ou vivre longtemps dans la vie, maman o yazana ndaku na yo, papa o yazana ndaku na yo, oyo longola ki na Afrique ozo bokola, tia ye heureux. Honorer, obi ko honorer mutelaksini. Honorer c'est plus que aimer. Honorer muteza ko tie na première place. Maman na komi mukolo, amona teke osokola kaye na kanda, amona teke ozo ba essayer, obi soki mutako mukolo azonga ka susu ya bébé. Amona teke bozo linga yete, amona teke bozo tia ye na kasho, il faut bozwa temps ko tambusa ye, temps ko betse batu, temps ko solola na ye.
tant ya kotia na kimia parce que mutu soka ko mukolo soka koti déjà na ba 80 ans a komaka na incompréhension moyete akozala azofinga akozala azosilika akozala nyonso surtout wana il faut yo supporter. Bible lobby, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Bat mususu baza heureux te, ba ne sengote, ba mususu ba okufa avant tout simplement pour ba honorer ki ba papa na ba maman na bango te. Ya wana bien aimé na vie na yo kolukaka jamais oza na problème na papa na maman abota yo. Na papa na maman abokola yo. Parce que mutu musu akoza la bota yo te, mais ye mutu abokola yo. Parfois ya ko bala maman na bino yo zaki nano bota mite. Ya ko bala maman na bino parfois yo zaki bébé, mais ye mutu abokoli yo, c'est-à-dire a jouer rôle à papa na yo. Akoya ko jouer en Afrique zaki nokono tata moi sinon amimo a honorer ye parce que ça papa na yo. Alléluia. Alléluia. Comment yo ye na poto bana suka nyonso tu bazaka ba camarade ba maman na bango. Ozape mwana mwasi osundoli mama mama komi ndaku kosala ba besoin nyonso na nzoto parfois kolala nzala biso na Angleterre awa banda kwa mikolo il faut tiela bango courant ko tiela bango gaz mama ebi biloko wana te. Entre temps yoza champion ko changer mibali mais yo po okoma mubange yo pe kokola o yo sali mama yango pe ba osala yo. D'ailleurs, babani déjà au salayo. Alors, batebele babengsi baboti. Batebele ba faire déplacer ba parents na ba ba e a bazo honorer bangote. Papa, bokomi ko nyoko la ye. Papa, bokomi ko sale pasi. Yo zali mwasi. Ozane singo kozana mama na binote. Ozui mama na bino, oko tike pa ndeko na mobali. Mais ndeko na mobali, mwasi na ba no respecter binote. Moi si na omona bino na valete po bo sundoli mama na bino. Moi si wana ko maltraiter mama na bino po bino bat pesi occasion a maltraiter mama na bino. Bana solo ya basi bazala camarade ya mama na bango. So bo moni bo okokate, bo tie na vie en zongi Congo. Mais so bo moni ke bozana mama na bino awa, soki boze ebele bo sali batu. Le blaze pas oyo, le blaze pas oyo. So moni que peut-être ba réalité ba ndako musu eza étage mama ko matate oyo ndako neza na ba condition malamu bobani ko sala ba tour ya ko ya ko fandaka na mama ya wa otala bana. Nazo mona inconcevable que mama no azana bo moyi. Bozane mboka moko osali un mois mona mama no te. Osali un mois bo solo la na mama no na fonte. Osali un mois osala ka promenade na mama no te. Bien aimé, botu na ba kufisa ba mama, ndenge ba komi kozana posa ba mama na bango. Bona ba misusu, tozape na ba mboko mona bana mboko so mutu ase akufi ba ko kunda na cimetière ba zonga ka lisusu te. Po bana wana ba koli neti bisote. Bisole to kolaki ba papa na ba mama ba za kotela biso biloko na sani to liesika mona mesa ezaki ko kolisa bato baza esika moko. Biso awa na poto selfish nde bangle ba benga mutu na mutu. Chacun pour soi. Moi na mona na sali ne ngomoni leki na kulutu bazana affection te po muna mutalia na sali na ye. Mutu na mutana mbetu na ye. Biso toza kokola mbetu ka moko mona bo finani bino 3, bino 4. Le bozo la lesika moko serwa na biso kutu ki pede ala kite ni ezaka pour ba famille za okangam. Bien aimé. Ko rater opportunité te ya ko yezwa lipamboli oyo pour vivre long erré pe au vivre longtemps. Bota la kaka pembeni na bino na communauté. Bato ba bengisa ba boti na bango. Baya awa. Bamsu bazwa problème. Mama ye awa. Kufi awa. Akundi mama na ye awa. Ozwa libakala na ba famille ya ba boti na yo. Mwet. Mama soka kufi. Mama wana zali membre ya famille ya bato. Azana ba ndekone na Kinshasa. Sala makasi zoe bembe ya mama. Sala makasi zoe bembe ya papa. Zongisa na Congo. Soko tie mutu makasi okundi papa no awa papa déjà awa na se azako lo anglais te soko yoko okunde na ba anglais abano so muno nini abo ko tuna pasteur so mutu akufa lo baate mais bat musu ba yebi nzambe te vie zo continuer culture ya ndenge moko vie zo continuer mutu ayebi nzambe te azo kwa na ba demo azo kwa na ba nyonso soko akufi vie zo continuer awa ba lo ba muno nini papa mama yebaki français te akufi okundi na France.
bando sekaya esclave. Sala effort, papa, maman, akufi, zong se na mboka, bakunda ye, pa ba famille na ye. Papa, maman, ayaki poto, soka zui soin, si les zongi sa ye, a vivre na milieu na ye. Baninga na kola na bango, bana quartier, ba camarade, comme maye ate, a eza prison. Alors, batu nyonso bazo sala biloko ande mwana, o bozo nyoko la baboti, ndenge ndeko na biso na Manchester, pe bandeko ebele na Londres, na Paris, na Allemagne, na Bruxelles, n'Espagne, États-Unis, ba bengisa baboti, ba sundola bango, bokoti déjà na kati ya malédiction. Et so boyoki mutu songolo abengani mama na ye, mutu songolo mama tazando ki Bible zo sa biso te ke to bengana bando ki Bible zo ba prier pour vos ennemis, aidez-les, aimez-les. Ngai soki par exemple mama nanga ba yebsinga ke andoki na oboya mama nanga te naza na devoir na ba droit liboso mama devoir nanga e ali ya kolinga mama nanga ba droit nanga ali mama fo melakisi mama fo alia mama fo alata soki azandoki na kozwa mbongo nanga wana pesa na bina pesa na komo na Yesu me na ko boma mama nzala te na ko bengana ete na ko sundola ete soit disant kazandoki place wana yo za plindo kikeye. Alors soki yo sundola mama na yo soko kenda na église songolo lokola ndenge ba combat spirituel bazo bomaka bato bazo bekisaka bino na ba famille tout etali bino. Bible zo ba celui qui ne prend pas soin de sa famille a renié la foi, il est plus que un infidèle. Mukata na nzamu tizo ba mutu oya boyi famille na ye mutu oya soin ya ba parents na été mutu oya soin ya famille na été soit disant pour maman mbiku ya lobaki soit disant pour la Jezabel olangi ya lobaki soit est-ce olangi bomona kete kaza toujours na famille na banane ba sali ki ndumba mona ntia yo mona boya bango bazana ye mais pourquoi zo kabola bino. Alors soki yo oboyi ko soutenir maman na yo oboyi ko pesa famille na yo oboyi ko aider bandeko na yo o renier la foi oza plus que un infidèle ozali pécheur ko lekame batomokili. Mama bazalane ka moko papa bazalane ka moko papa roboto te yo po robota ete et nani yo robota mama te robota pe papa te ma papa ne mto robota yo. Alors soki papa na yo akomi mokolo eloko malamu yali rendre ye honneur bokola ye ba séjour na ye atika nango moke tia ye à l'aise akufa ne sengo ndenge Jacob akufaki apambolaki bana ya mwana na ye po batiaki ne sengo. Bible lobi oyo nyonso surtout a rejeté famille na ye azali plus qu'un infidèle a yebi nzambe te. À chaque fois yo zo sundola mama na yo à chaque fois yo zo sundola papa na yo ozali plus que mon pagan et ozala hérité ou vivre longtemps te. Eza malamu kubengisa baboti eza malamu kozala na bango mais ko nyokola ba parent te. Ba msusu mwana abengisa papa abengisa mama akomi ko finga papa akomi ko finga mama akomi ko nyokola mama na ye ndeko na ngai ozala benite et mokili ko sekayo payer bango avant yo kufa ba ko rendre yo makambo yo sali. Et na uti ko lobango mama na papa bazana ba famille na bango mama za mama na bino papa za papa na bino mais azana bandeko na ye ko sala ka erreur wana te ato komi na mbongo ndenge nini soki o permettre nzamba permettre que yo bengisi mama na yo bengisi papa no ye na poto soka kufi ko meka ko kunde wa te zwa mutu wa batu zongise na famille na ye bato belé bazo tournaka lokola rond-point boko pambwa makate likolo na se ti boko zwa miku ya papa na bino ya mama na bino bozongisi. Joseph avant kufa ayusi bana Israël alobi nzamba ko visiter bino mais mokolo bako bima na Israël na Égypte awa bo bima na miku nanga tanga Bible bien tango bana Israël bazo bima bakendeki na cimetière bako zwa miku ya Joseph na Jacob bakena Jacob kutu bakena okunde déjà na mboka na bango. Bien aimé, ce qui Bible les autres baki miku ya Joseph balungola ki en Égypte bakena on a Canaan. Pona ni yo papa na yo mama na yo oyo kunde ao. Oyo soza mboka na ye, oyo za mabele na ye. Quel motema mabe. Alors
mateya oyo nasali yango parce que le babengi nga koyebisanga ke eza na bato bazonyokola baparent na bango, eza na bato bazonyokola baboti na bango, eza na bana basi basundoli bamama na bango, eke eza na bana basi mosusu baza ebele balinga kozwa so ya mama na bango te, eza na bana mibali mosusu bazali awa azwi papa na ye akotika ye pa mwana mwasi po ye mwasi na alingi te papa na bango avaa na ndako. Alors eza pe na bana basi mosusu mibali na bango balingi te bamama na bango bavaa na ndako, bazwi bama na bango bakotika ye epa ya ndeko na bango mobali. Ndeko na mobali akosokola mama no ndenge nini, akochange pampers ndenge nini, akopakole mafuta ndenge nini. Poto na yebi ke ebeti bato ebele mutu, poto na yebi ete soko ozana ba nerf solide te okokrake. Mais ndeko na nga ekoma ti na niveau oyo te. Biso toza bato ya lozitu, biso toza bato ya respect, biso toza bato ya boy na boy, toza bato ya bien. Na betela mino lisolo nga personnellement na koli et pas koko nanga na âge à 10 ans leki ya mama nanga mère Nash azala na Paris ayeko zwanga ameminga na Kikwit et pas ba grand parent nanga. Alors muta boko linga koko nanga songo Lambert père son âme akufa. Mais avant akufa puisque nazaki na affection déjà na 1975 koko nanga uti Kikwit ayaki Paris. Ça dit nga déjà na 75 na mona ba photo à Tour Eiffel, na mona ba photo à Arc de Triomphe, na zoki parfait na bilambe utai poto. C'est quoi qu'on a sur ta côté monsieur esprit à poto, azo l'acception poto pour azaki commerçant, bana mele bazaki déjà na poto, azako ya ba poto. Et azako même personne va faire. Donc pour nanga azaki ko papa nanga parce que yem ta boko linga. Et l'air a comme malade, ngana comme il garde malade naï. Bien que l'air ya koufi ngala ke ndeko te na Pointe-Noire je crois. Na mona ebemenete. Mais avant kufa ima béni. Abi yo lokolo zu soin na ngai pour vivre longtemps ba koko na yo pe ba kosala ndenge yo sali ponanga. Ngam nazai garde malade, ngam nazo jouer na voiture, nazo kumba na ko ticket na université, to koti hôpital et pas tonton Gracien na 7e rue, noko na ngaza docteur aza na polyclinique wana. Ngam nazai garde malade et ba bengana ngai na hôpital parce que à l'époque nga na komi déjà pasteur na la biso na komi na zo bondela mwana moko akufa na hôpital wana bato bayebi solo nga na kenda na bondela mwana wana noko na nga benga na nga na hôpital nde ya kotinda nga na bimana kende Brazzaville Pointe-Noire na semaine koko na nga tiko kufa parce que bango bato baza basalami nganga na yebi te soki ezande so ende nini nga na komaki soki na ye na zo bondela pona bato na hôpital bato bazo bima or bango fu bato baza na hôpital po bafuta ba bambo. Tia ayebisi mama biso bi songa mwana nge na kuisa mwana nge pasteur na ba prière na ndia kuisa rave o yebisa mwana no pasteur na ba prière na ayarate biso za na posa ba prière te ba bengana nga ko bengana na hôpital nde pesa nga siko kanda na kena nga côté na Pointe-Noire le na yozonga koko na so kufi. Mais là tozo kola na Kikwit nga zo tanga na pindi je crois na 2e CO na na 14 ans ou 15 ans toke ko tala camarade na biso. Camarade na biso na sikoyo a se sentaki gêné maman na komi koko maman na zaki mal propre ole alobake wana maman na nga alobi wana koko na nga maman wana yoki maman na alobi ngeke mbishi ngeke binga mun kaka na nge mun mendu sange mabele mun me yeli sange nge wa mun soni ngeke zoba bato balobaki Kongo bayoki maman na alobi yo ngai na meliso mabele ngana maman na yo. Comment yo koyoka soni oloba nga na koko na yo. Garçon na wanga na mama na bango alubi waza koko na nga. Ba jara ba garçon na bazé belé awa. Surtout bato ba directement village ti poto. Baza ba jara bato ba yoka ka soni ya bandako na bango, ba yoka ka soni ya bandeko na bango, ba yoka ka soni ko présenter ba maman. Camarade na biso na bongate parce que maman na la kira ima bien na miso na biso wanga na maman. Faut ça la lesengo représenter maman na yo. So maman na komi mukolo za heureux. Parce qu'à vivre longtemps, c'est normal à regarder sous beauté nene ngazaki na ngote. Bien aimé, nga na mona pasi, na mona batu, o bazangi ba parents, nde ba koma malheureux. Na mona batu bazanga ba maman nde nga personnellement moi na nga liboso. Maman na ye akufi mwana na zaki na 7 ans. Moi si na nga liboso ya métis na vie na nga félicité akenda.
na moni mwana na nga mnenga koli mwana na nga titi koli mama na nga mutabokoli ye et na linga mwana na mingi parce que ayebi mama na été père à son âme de Philippe la Sali alors na linga na mona pasi ne mwana na mama na kufa moi si na nga liboso a vie wana to kabona na ndenga mawanga na ki poto ba mama ebele leka tile na zongi ba refulenga akufi na na trop jeune mwana wana lelo aza awa mwana nga liboso métis bat nyos ba yebi mama na kufa alors ndenge na mona mwana wana na michaka na place na yenga bi mwana mama ayebi mama nete mama na kufa ki na 7 ans heureusement ko azana koko na mwasi azati lelo a jouer un rôle à maman mais a mankaka mama amaka mama alors na linga komona te mutu akufela na linga komona te mutu akufela baboti na linga komona te mutu akufela mama pona yebi ne saka pasi nga moko na perda koko nanga o azaki lokola papa nanga ti lelo esala nga pasi parce que na kola epana ye et na linga komona te mutu azo négliger mama na ye na linga komona te mutu azo nyokola papa na ye parce que bien aimé bénédiction ezali pe affection za makasi alors yo ozwi chance oza na poto mama no aye papa no aye ba mikolo batu ba kutaka pe cherté pourquoi pas ko rendre heureux mutu batazo kenaye pourquoi pas ko sepelisa ye pourquoi pas sokozo mona rezo ozo kokate pourquoi pas ko tie na avion ozongise na Afrique batu bazana ba on passe mais baza encore na bolingo bako entouré ye bako sepelisa ye lelo papa abota yo komo nyokola ye papa mama abota yo komo nyokola ye sorry mama abota yo sundoli ye ozoka soni te bana quartier na bino bata balabala na bino baya ko sokola ye entre temps yo ozo telenga naka na poto ozolala pe pongi mais mama na bino azali banda mama na bino azo telenga biloko bandeko nanga boye bango soko zoto sababoti te soko lingi baboti te ozala erete o vivre longtemps te eza mawa mingi na batu oyo bazo sundola baboti na bango batu oyo bazana ba parents na bango me bayokaka soni ko présenter ba parents batu oyo balingi ko bongisa bandako na bango te okomi pa na ndako na bino ozolinga obongisa ngo te baleki na yo ozoka bango soni ba cousin na yo ozoka bango soni bien aimé nzambe a interpellé bino na tongo na lelo moni biso to salaka live lelo toza jeudi toza déjà 5h ozolanda biso sikoyo toso sali 32 minutes 5h32 c'est-à-dire toza live pe tozoya na masolo solo ezo salama soko yebi mutu moko azonyokola mama na ye soko yebi mutu moko azonyokola papa na ye yebisa ye Ephésiens 6:5 Ephésiens 6 plutôt 1 à 2. Ephésiens 6, 1 à 2, lobby. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Si vous honorez papa non à maman, vous serez heureux pour vivre longtemps. Ban ebele ba kundi bango ban ebele ba za irésité ban ebele ba hérité pour ba yebi ko honorer ba papa na ba mama te papa na wa memi yo na poto mama na wa memi yo na poto eloko malamu yo sale omoni oke no funda ye oke no vanda na social okomi mwana social okomi mwana mindele ozalaka irésité ozalaka hérité elere yo kobota bana na yo kobota ba vrai rebelle bako nyokola yo babando même ko beto bambata parce que yo tungisi bomo ya mutu aedaki yo papa na lera yaki akoko bala mwasi musupe bako mobota na ye papa boni baza awa abengisa mwasi te na bana aya pe abanda vina ye mais papa ye amoni ke za malamu te atika yo amemi yo awa yo le honorer okomi ko kota ba mabala okomi ko mela ba cigarette okomi ko sengaka bambongo na balabala ozoyokisa papa no soni papa no mutatindi yo te bizalelo amabe mais batu bakoyeba ngo te batu bako condamner papa na yo batu bako batala mwana na ye yo déshonorer papa na yo yo pe kozala honorer te na bana na yo papa leki mutabengisaki yo noko mutu aya na yo
yo ye bato bapesi yo songi okoko okosele makambo poza na liberté oso changer mibali combien et puis bakobala yo te okoma dada oyo azwi atiki oyo azwi touché joué okomi bale on dirait Messi na Neymar bazobeta yo po orate base mwana lere azovanda na ndako ya baparent azozwa base éducation mais soki yo likolo ya ndenge tozalaka na poto kala tobi na Mputusville kolanda kizunguzungu te soko olandi kizunguzungu okoma na mboka te c'est vrai bato balanda kizunguzungu a poto bakoma ba PD bakoma ba lesbienne bakoma ba dépassé bakoma balalaka libanda bakoma ba drogué bakoma bato mo bakoma dépassé liko balanda kizunguzungu babunga nzela nange balobaka la ba lost boza ba lost obungi nzela obungi culture na yo parce que yo na papa na yo bokabwani bien te yo na mama no bokabwani bien te okoki kobima na ndako ba parent te sans bénédiction na bango il faut ngo parent na yo aloba maloba malamu ba mema a mutu azwa risque malamu yo moni bokabwana na yo okosele makabo finga ye soko kako senga pardon te ato bengisi ba pasteur nyonso taye na mboko pasteur congolais solo asa souté à part génération sikoyo o ba ye na retour à la parole net biso oyo bato ya église de réveil oyo ya sikavement to bandi réveil na révolution ato bengisi ba pasteur nyonso ba koloko bien parce que muto ko bénir yo za ba parents na yo linga papa na yo linga mama na yo et puis soko lamuki na tongo kola mukeza habitude pe sans nzambe merci bolingo yozo pese pa baboti na yo bolingo yozo pesa epai ya mokambi na yo muto amemaki yo awa noko na yo tata mwasi na yo mama leki mama kulutu ye wana azanzambe mwasi ezala bato mosusu bazwa ba possibilité komema bato na poto aboya komema bana basere na ye mais yo soki mutu a se souvenir na yo mama leki no mama kulutu na yo noko na yo tata mwasi amemi yo awa kopalanga na terre zala reconnaissant na ye zala reconnaissante na ye ye wana nde mutu na yo mondele kopesa confiance te po soki ye mutu wana amemaki yo te mbe bokuta na mutu wana nzambe atie fin na souffrance na yo na errance na yo il faut zala reconnaissant na nzambe zala reconnaissant na baboti na yo baboti yo baediki yo batini yo na classe mama wana aloba français te ayeba oloba anglais te ayeba oloba allemand te mais atinda yo na classe apesa yo éducation respecte mutu moko akoso te ke aza ndoki kotindela eloko te aza ndoki boma enzala akofrene vi na banda bomwana aliaki yo te mpo na nini kosala erreur wana te parce que bible ezoloba okozala heureux te mpe okovivre longtemps te ezalaki exhortation ya jeudi ya lelo na petit déjeuner tolinga baparent na biso tosala badevoir na biso toprotege bango tokunda bango na honneur e soki bakufi na po tozongisa ebembe na afrique mpo azali mutu ya bato bakolo na ye baza na posa na ye soki okunda ye papa na bino awa okunda mama na bino awa banda koluka bamoyen ozongisa ebembe wana me mikwa nango ozongisa mpo kozala na problème monene na famille na bandeko ya mokolo bandeko soki omoni bana bakangi mama na bango ndoki babengani ye bana wana balakelaki mabe mpe okomona bato bazokanga bamama na bango bandoki baloka bango na église ya bandembo epa bandembo epa supu bamisu baloka bango epa mama online bamisu baloka bango na bato ya binzambe ya bawalesa ezalaki mateya na biso ya ntongo ya lelo esali mpasi komona ke bamama ebele bana na bango bazonyokola bango bapapa ebele bana na bango bamemi bango na poto mpo banyokola bango soki eza ka na yo eza na ntare te kutana na papa na osenga pardon luka obongisa papa wana akufa na esengo so omoni kozokoka poto te na ye tia ye na avion kende kotika ye bongisele bacondition ya vie akufa na Kinshasa eza malamu kioya komema ngambo oyo okoka kokorige yango te soko oza na problème soko oluki problème na nganga bakimaka epa nzambe akokotela
Mais soki yo luki problème na nzambe, okime pa nani. Okokima epa nani. Malamu, kendo tumbola nganga, okime pa espoir obatela. Mais soki yo, okyo luka problème na nzambe, ah, eza na nganga moko te akokali na nzambe. Eza na nganga moko te akopusa na pembe na nzambe. Bien aimé, ezaki nango conseil kolala kolamuka eza habitude te. Tobelela El Shaddai, journal lelo ezala journée bénédiction. Journal lelo ezala journée malamu. Bana oyo batombokela baboti, c'est pas encore tard. Kende osenga pardon. Bima na ndako sous la bénédiction de ton père. Papa na yo ataza na bilamba te, ataza monoko solo, mais monoko wana nde pambolaka. Luka maloba kitoko ebima na monoko papa na yo. Luka maloba kitoko ebima na monoko mama na yo. Même maman oyo azwi yo na bomwana abokoli yo, ana pouvoir nde mona mama na yo. Papa oyo azwi yo na bomwana abokoli yo, soki aza papa malamu asala o mabe te, ana pouvoir ndenge moko na papa na yo. Parce que eza na bapapa mosusu ya malamu akutaki mama na yo abokoli yo apesi yo vie, tu lui dois du respect parce que ce type là c'est ton père. Alors soki yo manquer respect, soki yo moni ke yo mona bakoto oyo obangaka motu te, yeba oyo ezala mami mpona yo. Tolobi na Birmingham église ya combat spirituel ya Jezabel Olangi euti kolia frère Claude eza koyinda kuna bo permettre te église wana ezwa décision ya kokunda mutu sans famille. Mwana ozali membre église, ozali membre ya famille na yo, oza mwana famille na bino, oza mwana église te. Église ekozwa décision likolo no te, eza ba famille no nde bakozwa décision. Comment se fait-il lelo ba passer ba komi ko balisa na basa ba troller na mbonga mabala ko balisa bana batu o bango ba botati. Et ça c'est escroquerie spirituelle. Depuis quand pasteur faut une décision sur liwa mutu, sur kokunda mutu, sur kobalisa mona batu? Ya wana baba yuma bazo ko sabino ne mwana. Ozali membre ya famille na yo. Soko ki osambela olongwe membre ya famille te. Église ezali na relation spirituelle, mais relation charnelle c'est ta famille. Ozali na membre ya famille na yo. Liwa na yo, kobota na yo, kokunda na yo, kobala na yo, eza décision à famille, eza église te. Alors bino oyo bozo continue ko sambela na l'église ya Nzambe. Boko kufaka pe boko kendeli felo, po Nzambe atie biso to fongola bino misu meloko bolingi te, boko kufa ndeko. Et puis ezana batu mususu, soka moni vision anya koto, lia kota ya nga ko dicter, olia zala na se ya vision. Est-ce que yo yebi mamza malobela ngai pona banda makambo na osala? Alors, soki yo ye, oyo osunganga ozala bienvenu. Mais soko yo po perturber nga, naza bilo mibale na rotindi ko pa Satan. Bien aimé, to izana tarte, to réparer na baboti na biso. To réparer na ba papa na biso. Mikolo na bango eza sous ebelete na vie. To batela bango et aux malamu. Nzambe nanga losambo nanga ezali ndeko oyo abungi nzela, ndeko oyo asundeli papa to mama kende kokutana na ye azonga na bon sens, parce que yo lobi ete oyo azo régner famille na ye a régner la foi aza plus qu'un païen. Tika ete mon frère ma soeur oyo asalaki yango yo okutana na ye na kombo na Yesu Christ. Amen. Nzembo oyo console bino, nzembo oyo protege bino. Adonai El Shaddai soki eza mutu azosala biloko wana baboti na yo oyebi kelemela ye po ekosunga ye te amikoti na kati ya malédiction. Weekend malamu, semaine malamu, jeudi malamu, okutani lisusu na breaking news lokola lelo eza mokolo akendaka Liverpool. Breaking news dans ça à Liverpool. Et le temps dans zone parfois et vous m'attendez à 18h. Merci. Adonai El Shaddai Abatel. Merci.